ndeko na biso Noela na ndeko na biso Nenea po baza bato bayebanaki ba secret makasi comme Nenea lobby Noela mutaboma Eveline kamo même biso ba oto za famille ya Eveline te comme Eveline azalaki ndeko na biso ya presse tokotia mungu wana pilipili pe na famille wana tala lelo Nenea condition de vie au tied lelo maman na biso o abota Nenea parce que maman naza maman na biso nyonso kaka na ba problème o ekomi maman asali 7 mois zo futa ndaku te maman ba longoli na ndaku batie na dépôt moko bakolo lupangu babombaka makala artiste mboka pa kozara camarade ya président wana kutotoke na biso musika ya président wapi yaza camarade artiste mboka za camarade ya président bota wana obebi siliki kaka et artiste mboka mais ndeko ya Congo tala agence ya solo PSU oyo koki kotina mbongo na yo pe koli na yo ekomi joli kitoko pe ozwi yango yo agence transmaritime Luanda Kinshasa oyo ya PSU Lumbela miti service le patron en France Suisse makila ya ba patron awa masolo ezali mobimba na agence transmaritime Luanda Kinshasa bazali kosala ba transfert ya ba mbongo montagnioso na prix mukie pe kotinda bakoli basalaka pe vente ya occasion d'Europe Suisse na Luanda bairo oji ayenda awa na Transmartine bapesi pe lisusu possibilité ya paiement na Europe donc ndeko aponi na Luanda bafuti na poto oza mobimba soki ozali na besoin na bango okoki kozwa bango na ba numéro ya téléphone oyo 0041 77 556 03 48 siège na bango ezwami na Suisse Paris Lyon voisin ya Suisse non c'est trop fort awa na agence transmaritime Luanda Kinshasa oyo ya PH Lumbela miti service mosala esalema kitoko wa moyen temps po bango professionnalisme nde efandi awa eyokani ngana zo signaler ndeko na biso Noela Madinga azala ikenge parce que moto eza kopela pena makasi na niveau bandal en tout cas wana eza information ngana zo informer arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP oyo ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubu tu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Ribuku l'une de P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio le patron de business class ngana ebi garçon azane garçon moko azane ville azane garçon masaka ne lokote mais lekelanga Noela Madinga publier photo ya garçon na tena mwana ya nene ya pembeni mbala moko nene azwi mukusa machacha neti mutu babwakeli machacha na nzoto lobisi ebi lobaloba neti muchopi babwakeli mungu soki Noela photo ya publier eza pena photo ya garçon o babotana nene ya seke na loba ba nene ya bana bango ba fimoko bon na éviter terme à monini na koloba Personne m'a pour dire, on est bien là. Ailleurs, il y a
bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisyon ya kitoko pe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali, c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali. Cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mobangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate mai pepele nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya Régie des Eaux ezali. Po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami. Awa bazali meme na bar na bango oyo batu ya libanda bakota kate. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezomi na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa, référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Voilà, Mbote Bande Obalandia, film News, c'est votre humble serviteur Valdi Tamadouga. Merci pour votre patience, confiance qui est souvent justifiée par cette disponibilité de nous suivre. Nango so chapo ba vidéo na so ala canal na préféré film news na bika bino boyebi ke biso a to zanga raté so ki maye vraiment ya kolobe les alines na ke boze bel boso poste téléviseur na bino mais le tika vraiment na souhaiter un heureux joyeux anniversaire na massa na Igor Makala ba les célèbres Njilo qui se respecte depuis les États-Unis d'Amérique a fêté bongo le bougie na moko e baksami na bambula na en tout cas que du bonheur mon frère pourquoi pas petit na Galva international Galva Lidoussou grand joueur de Onde babenga na Njili entre les pas ali ko fêter bon anniversaire en tout cas joyeux anniversaire na tout na yo ndeko na ngai vraiment mon jeune frère bana poto bana mokil mobimba lele banditika na semyo kaza mutalika su na ken pia na makizembe sika apitoye vraiment to lobela mai nyonso ezali ko leka bon na kati internet en tout cas pesi passe ya rosaranate to ngato banda na so mamona actualité mais sika na banda bongo na lisolo o bo bengi mo ebele bo bengi vraiment ya rosaranate bras de fer ezali ko ingela entre ndeko na ngai ni na benga on batata mwasi ya bana ser na ngai mano madinga nande kuna biso nene ya kilo to mona biso so na internet na ngai ndaki mamba nyongo ba defisana ki basani boye mena suka to ba publication comme ko bima ko finga na bana en tout cas et ça vraiment bé tika kana pesa bongo ba inviter na ngambote poto bana bongo maso na biso bonjour Mutalikasu. Ouais, bonjour Valdine Tamboué, en tout cas les célèbres, Mikolo, donc les génies parce que en tout cas merci à trop. Tant on a zomono na mon ambalamo jidi tumba compresseur na ngana ta Kinshasa mais ngana za na culte na ngana sambela oyo en fait to priya nzambe mais na culte na ngana émission na go bandango jamais sans que na bandana boss Tanguy Brice Lulendo qui est le seul Congolais ami de Bill Gates na PC Bambote Sikazali le boss Tanguy Brice Lulendo Motema Ma Fefe Fanzu avec compagnie na groupe LTB et puis sur total côté tout monde bâti service bâti fluide bâti rénove et puis bâti énergie donc na location va mis tout na bossani pété ouragan bijou pirate na kata Kinshasa talinda kolobi non mwana mbala tonganda na PC Bambota mingi place azali. Donc Valdi toza yo toza na yo na plateau. Voilà donc il y a plutôt bonjour honorable Ken Piano. Ouais, bonjour Valdi Tamboué, bonjour prophète. Bonjour prophète Emmanuel Dodi. En tout cas bonjour na prophète Moïse Kabodi, bonjour na
Maman c'est déjà même pas en tout cas de cognon surtout au bosambela kanzambe en tout cas na pesi bango nyonso bambote ba pasteur ba sango ba sali nzambe nyonso na pesi bambote. En tout cas merci quand même miko za rapa na yo. Batu mikolo ba moni yo na panneau publicitaire na kombo baramoto na t-shirt nous autant bon un peu partout na habité batu ninga ba question besoin nini juste. Non, ça état de droit. Au moins er mo konzina biso mboka azui pouvoir batu nyonso surtout sikoyo oyo bakimaka bazongi parce que général baramoto ezana mindele belé na mboko ba eskoka ye na koloba nini ba constitution minene ya Gombe donc ba mindele wana ba bimisa mikanda ya mabeke bangonde bakolo ba constitution wana oyo ya général baramoto donc bango bakanisaka général Nzimbi ba confondre na général baramoto bakio sala mikanda bakanisa général baramoto akufa. Or que général baramoto azanaye azopema général baramoto eraye aye na ba document naye officiel aye dossier za na justice général baramoto a gagné procès mundela azui barrière atie côté ya dans tanga kombo teka na Gombe wana dossier za pena makasi parce que général baramoto azana besoin abanda koteka biloko na enda munda eza constitution ya munene makasi donc na Gombe wana en tout cas état de droit zo sala musala nango balobi faut ko remettre général baramoto biloko na ye yangonga mikolo na ala tapolo je suis baramoto général baramoto aza muninga na yote aza mutambongo bele ngai fona soutenir général baramoto nazala sima na ye tant que congolais mundela ko ya skoke loko général baramoto te général baramoto azande ko na biso mwana mboka siko soki toza sima ya mwana mboka papa na biso général baramoto wazalaki parmi ba baron ya deuxième république donc nga aza sima na ye batu ba mata bakita nga naza sima ya général baramoto mapangu na nyonso tu faut ko récupérer pour soki ba récupérer nzamba rosunga pe général baramoto akatelinga ta moi partie. Donc yo eloko yelide ya ngwana naso senga papa déjà na sala déjà émission makelele papa romona bazongisele nyonso abi mwana oyo akosa nango combien na concession wana en tout cas soki balobi ba kabola ekobi misata ba 800 parcelles teke eza pena munene makasi non 800 oui ekobi sa 800 parcelles parce que il faut yebango moyena tanga bakomba biloko mso eza te bike ba biloko mso ya danger eza côté ya ba benga ngoni côté ya na GBA sali confusion 0 te 80 te mais 800 te ko bisa ba 800 parcelles et apena Gombe wana bango ba bato se Gombe na zaine tia bango baka bazo ba espace minene OK on se comprend donc ngalo ba marambo pamba te 800 sege ba ko 80 bro obongo okende bakatele teni na Gombe ke ono kende zo teni ata 20 sur 20 na Gombe mais ça me de chance le wana mbuta soki pena général baramoto akateli ngata moi 20 sur 20 ou bien 30 sur 30 komba ken piane longwe na komi baramoto Ken Baramoto. Oh papa. Ken Baramoto. Mbala moko ba kombonyo selo. En tout cas merci. Ken l'état ken a luka photo na salon. On avait kalaté na koma bena muta tangi Brice Lolène. Ekibukolo. Ah oui. Ah oui. Merci d'akoma tambolo kangé. Kala na. Na bombe la on est de vérité. Tambolo kangé. On sait les la carte de lecteur. La session on a passé pas. Tu l'as passé. Quel est Ambo na koma on kala adopté mère. Comment Lisette adopté? Mère adopté kala. Ambo Signe préfecture ba ebi. Alors la petite mode de maman Lisette Lokangé, d'abord de recevoir Fanny Bon à Katia, business class paper nangai, Placide et bio. En tout cas merci on se revoit là. Pourquoi pas de recevoir Fanny Katia restaurant Yolezo par Marshall Stouve Yesa. Mutalika sur le bandit tika bana on motuna on l'état kenazo lukabongo photo ngala ksayo. Tomoni ba publication ande rona biso grande sœur na na respect belé pana sœur na mano Noëlla Madinga ici kapi la photo Oh nyoso tu ya mama mbadi mama Général Baramoto Mobali Magambo zali
Papa, sikoyo eloko aboye sikoyo natielango makelele te. En tout cas, naosambela pena nzambe makasi. Papa na so général baramoto bapesa ye biloko na ye. En tout cas, whisky ya ndengo zo cliché yango et ça la bien. Awa taka belinga 50/50. En tout cas, merci toi qui n'a absolument d'alica sur question vraiment. Et la question moi oh baté belé nécessité ba polémique belé baté belé ba bengi biso vraiment bata ba tout ça na mo musala mo ko toloba ouais débé bandak na mbongo no la madinga def ça qui nenea bele tout le monde ko publication vraiment en tout cas il y a les longs de ça qui vraiment ma bé ya ko sarante ko mona Noëlla madinga na condamné te maintenant on a no côté Noëlla pour nenea pas que ça réplique Noëlla madinga publié vraiment makambo vraiment ça dipena bien te na mo ba bango mi bale ba kotitina ba vie privée ba kotitina mambabana na moni lu mwana Stefano bébé na biso mwana na nene ya bache pena kwa kulusu vraiment go signaliwa na mbunzu na habité message wana ya bien ondé. Bon, moi je préfère Kena Banda et puis on a conclure. Tena na kimi en moté. Mais Kena Banda on a conclure parce que ça dossier moi affaire société au Togo l'exaboité. Merci. OK, Mbuta Valdi quelque chose à l'aini. Maïwezo le kabongo na ba réseaux sociaux to moni bras de faire une donation nene ya kelokelo na Noëlla madinga. OK. Ba publication bini ya somo. To moni ekotisi ba mama na bana. Ba question mi tout les amours belé mais to bana na wana. Net singa attaque no wa bana. Moboti. Na sala nga vraiment bien te ko mona ba che mwana wa Stefano mwana mukiba che kwa na mbunzu ken bien. Ouais. Valdi tamboe, excusez. Nga na amona na Congo to komi na misu makasi wa benga kandoki te. Ndeko na biso nene oza petite sœur na biso. Omoni na vie komi kitisa elekaka nyonso. Très bien. Na vie oza na faute il faut koyeba komi kitisa. Noëlla madinga ko sala ne publication na ya komi biloko na ko makomi. Mais ko répliquer ya ndeko na biso nene ya ndapo nanga en tout cas nene il fallait pas comme matina niveau o azo memela Noëlla madinga. Tokemale fa ba choc oyo ya pesi na choc oyo ya tena mutema Noëlla madinga. Déjà moninga bo sa na ba affaire ango pesa ya mbongo mukete. $85,000 eza capital ya bato bele bazoluka na mboko. Lelo Valdi tambo na asi soki mutapesi $85,000 di kuboy. O banda ba affaire $85,000 déjà eza lipasa ya kokoma na $1 million c'est tout ce que tiango na ba affaire. Parce que na commerce $85,000 un vrai commerçant $85,000 akokom sangata $3 millions na année moko. Si. Siko ndeko na biso neneya to senga ki ndeko na biso neneya apparaître dans les réseaux sociaux ce qui va faire esili. Tela lelo neneya condition de vie o tied lelo mama na biso o abota neneya parce que mama na za mama na biso nyonso. Tela lelo condition de vie o mama zo mene tozoka il paraît mama na minute o ndaku o azalai ko fanda za ndaku o ndeko na biso neneya futela kai. Kaka na ba problème o ekomi mama asali 7 mois zo futa ndaku te mama ba longoli na ndaku batie na dépôt moko bakolo lupangu babombaka makala balobi comme mama place akokende ezalite babombi mama place wana parce que ndeko na biso nene atambusi makambo mabe yo za na ba charge neti mama azalaka na maboko na yo makambo nyonso sala fo sala ngone kenge parce que lelo batu musu ba kamo nene azaleki ya ba didi kelokelo nene ana ba didi kelokelo baza papa moko me bazali mama moko te nene anda zwa charge ya mama o mama na ye ozo ba lelo siko mama ya nene ya tela niveau nene ya komisi mama na place afan des ate bako lupango baluki mwa dépôt moko boye en tout cas ngana senga ki ndeko na nga nene ya na efsaki na lobi mikitisa na yo mikitisa soit nenge soda zo luka yo boye luka okendo mona ndeko na biso Noëlla madinga. Est-ce que oyebi ke à part dossier ya makambo na bango ya mbongo famille ya Eveline déjà babengisi ba avocat na ba magistrat dossier zo ya plus pire grave mana ken pena ilo ko pesa vinyo chambuta a commenter mukito koma ba dossier mambezi bine belé na kati on a ken toke malembe mbuta likaso donc la préoccupation vraiment est touché nga muke tikanga muke ko mona nde bache mwana kwa kulusu na elongi ya signe bon ya kufa en tout cas na habité yo peut-être que parents
Bon, en tant que parent, et puis on a mis balai. Si. Parce que Néné, on a de très bonnes relations. Et puis ainsi que Noëlla Madinga, c'est vraiment ma soeur. Donc on a salué écoute, soeur Noëlla Madinga place à ça. Naïbi que le Cambo est chokaka. Naïbi que soeur Noëlla a un choc makas. Il y a repère de Mongo et puis Azo Luka solution en haut. Et puis bah revendique bah réplique ils ont de gauche à droite ils ont énervé puis ils ont petit na ba état wana mais c'est un peu Noëlla na classe au hasard on a un respect mukil mombepe sarae je crois que chepe moi retenu muke et que ça la peut moi bien à toile parce que j'ai au ser na Noëlla madinga côté à réplique donc il logoye boye bombe zongi boye c'est comme na moi on dirait yété. Et pourtant, sur la peine Noëlla Madinga boye, na ndenge wana te ke bato bazwila kai. Toyebi kazara mutu moko, toyebi ka mwasi moko soki a telemeli likambo. En tout cas bato batosaka pena, bachaka pena que non en tout cas makamba lobi aza na raison. Mais na ndenge komo kendela on dit bazo meme na foge. C'est comme si on tirait vers le bas. Et puis ils ont ça la mabé moropé na bateau ba bien parce que koye ba Noëlla oye ba mbalamo ke azana etana eta siliki bena makasi. Mais na bateau ba yebiete ba okanza eza ndenge na ye ya koloba. Ya kaloba ba biloko wa ndenge wana. En tout cas blague à part Valdi banjire ke makasi trop makasi ezala de l'autre côté ezala de l'autre côté donc et que vraiment makasi trop en tout cas ba sœur na ngai vraiment soki beaucoup yo kata na émission yo et que beaucoup yo kapé biso neto loba et que beaucoup chapé mutema pena moi maya pio franchement bo cesser dans banjire wana ils ont ressemblé pendant la binote. Ils ont salanga pas si makas franchement. Maman ba koti, ba santé et koti, bana ba koti, mibali ba koti. Ils ont ressemblé bangote. Franchement. Et là que sous makasi mabe muta quel pendant pendant déjà tikaka muta. Ando koyoka lebi ngana oto yebi ndoko na biso Evelyn Kamo Lopez atika biso netinga la yimuto pour no tambula. Ouais, azape mutu nanga. Bazaki pena koloba na tena ndeko na biso Noëlla Madinga tanga kufeli kufaki elo ndema ke elo ya gimbasu ababwakela kana niveau sexe mais toki ndeko na so nene ya kobimisa ke yo mutu boma Noëlla Madinga mutaboma Evelyn Kamo Lopez obi ke wana ya ko beta c'était na attention on a accusation moko soki balandela ngo eza yango te et quoi enfoncer les sous dossier si est-ce que nene a azo se rendre compte na likambo yo façon ezo kende la penza obi ke ngana mona raso za na moi tort to za na moi likambo bozo oza na compte à rendre moko boye il faut kutunde o luka moto ekufaka po likambo ke na amiable to ke na façon moko boye o ke mabe kokota te mais ce comme na acharnement boye bi ke mabe ko marasu makasi donc niveau likambo comme kendela na yebite biso so to ko intervenir na conseil parce que baby déjà et ça la côté Noëlla et ça la côté Nénéa franchement et baby deux rois zambe tumbami tous les deux côtés ce que yo za katikata balabala do biso ken ngayo to na katikata balabala moto epela na matiti koto qu'est-ce qu'on doit faire apparemment faut qu'on fouille photo kima il mo lo banana adage donc photos à la silencieux to conseiller tous les deux côtés parce que so conseiller koto et puis si pente koto so conseiller koto et puis si pente koto mais to yebi côté tort ezali mais to ko linga pété to enfoncer meli na pota ekota li sous makasi de pona ngai moto peli tous les deux côtés ba léger ba injure comme makasi trop les accusations on a pena que au lobby on a vraiment ceux qui balandela on a nenga justice et que penza que za bongo te franchement ils ont sous problème on a bien atteinte à la personnalité franchement ils ont ya osaganate blague à part ken perlop to sagné na boutique ya ndeko na so Joël Kouflé na PC moto depuis Turquie na Istanbul Joël Kouflé molati sabana mboka ya zabongo businessman ya munene Joël Kouflé na PC moto to ya mama ki bon pa ndeko na so Winnie Curtis ngombi ya zabonga billet za mboka o na kati ya boutique ya Joël Kouflé
Oh, bah, voisin, il y a un Ronabiso, Evelyne Camo Lopez, paix à son âme, n'a qu'un piano, au Kagimai, Oyo, et Baneko Luba Manakata, le Pangama, Evelyne Camo Lopez, vie, publication, et on a son néné, n'a été qu'un piano. N'a été web, ça va tenir au talent. Bon, Valdi, premièrement, nous, Babi Mara témoin, il y a Marambo ya Liwate. Si. Déjà, néné à Babiloko à lobby, même néné à Yemo Kwazobank Sanga déjà. Kozala complice ya liwa ya mutu parce que azolo babi Noela Madinga nde mutaboma Evelyne toyebi biso nyonso tu mbaso eza maladi oyo babwakelaka mutu mbaso eza maladi oyo eutake pa na maboko ya batu ke mutu akoti ndako anganga ndabwakeli yo mbaso seke ndeko na biso Noela na ndeko na biso Neneya po baza bato bayebanaki ba secret makasi. Comme il n'est né à lobby, Noela mutaboma Evelyne Camo, même biso bao toza famille ya Evelyne te. Comme Evelyne azalaki ndeko na biso ya presse. Tokotia mungu wana pilipili pe na famille wana. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit parce que tu perds un concert na biso autres ala sur la nae bien. Tu eba ki akufi na liwa ambasu. Comme Nene à lobby ya yebi liwa wana place utaki. Comme à lobby zande ko na biso Noela, c'est que naye Nene ya azana kati ya complicité ya batu o baboma ke Evelyne. Donc ezali solo moko ya masekite onde ko na biso Nene ya yeli biso na internet, ezali solo moko un peu grave parce que lelo tolo ba Nene azalaka na complicité ya batu baboma batu. Asala na bango complicité. Ye Nene ya soki azalaki mwana malamu. Noela Madinga a joué décision lobby. Fio il faut na saler mabe, il faut na éliminer. Ye comme ayeba ki pona ni na pesa e conseil te que Noela Madinga eza makambo lingo saleza mabe. C'est que yepe azalaki la complicité. Na complicité c'est que bazalaki mais immoral. Donc ngana loba likambu oyo déjà parce que na avenir mobimba be Evelyne parce que biso to kenda kuna trop pour jouer le couvre boutique neza kuna. Aza le seul garçon oh soki to lati moi fashion to somba bilamba kuna eza venir to kenda chaque jour kuna eza ya koyinda na ndenga blague te tala ndenge ndeko na biso Nene atie Noela Madinga na kati ya danger ba jeune garçon a quartier ba komi obeta masolo Noela ngwa fanda kawapi Noela ngwa ifoto kende est-ce que akokaki vraiment ko bimisa lisolo ya bongo tala siko Noela peut-être a fréquentaka pe bandal so yebisanga siko na bandal bakomi déjà kokanela Noela Madinga na ba groupe ba jeune garçon. Osomona ye ndeko na biso Nene ya a bêtisé mais place azali eyebani te. Mais ndeko na biso Noela atembolaka par-ci par-là. Atie déjà vie à Noela Madinga na kati ya risque moko grave. Soki makambo azolo parce que eza lokuta parce que ngana zomona c'est comme si azoluka ayinisa Noela Madinga na mokili mobimba. Tout le monde a secret mususu ezobima dans biso eloko to senga ndeko na biso Nene ya Luka zo msaka mbonga batu makambo o nyonso sala nini esila
Donc, kokende na biso de midi à gauche te. Est-ce que Noëlla Madinga a okende ko boma Evelyne Kamo na habité pour a gagner nini parce que tu as dit que bazalaka na conflit grave. Bazalaka pena na conflit grave, bazalaka ko finga na pena grave. Est-ce que lelo na mokili soko finga ni na mutu, ko finga na ndeko ko mema mutu, okende boa kele timbasu. Pe bon, na habité mais ngana zo signaler ndeko na biso Noëlla Madinga azala ikenge parce que moto eza kopela pena makasi na niveau bandal. En tout cas wana eza information ngana zo informer que bana bandal pena moto eza opela pena makasi surtout famille na bande kwa quartier Evelyne vraiment moto eza opela kuna vraiment makasi. Na kokota ba komona ça va jouer. Obike comme pe mo banga ko sala ko internet pour suka soso sene comme moi c'est que suka li solonga ko bima ka po damba libosote. Baba secret bima. C'est la Valdi na silisi na noté. Nalandi pe et pas Noëlla Madinga. Noëlla Madinga atikali ko sala émission mokote depuis 2 ans bandi. Atikala ko sala émission mokote. Noëlla Madinga a publié photo ya garçon moko boyazaka na kitambo. Ngana yebi garçon azane garçon moko azane ville azane garçon masaka ne lokote. Mais lekelanga Noëlla Madinga a publié photo ya garçon na tena mwana ya nene ya pembeni. Mbala moko nene azwi mukusa machacha neti mutu babwakeli machacha na nzoto lobisi ebi loba neti muchobi babwakeli mungu siko est-ce que ça solo nene abotana master wana ou bien ça Noëlla créé soki Noëlla photo publié que ça pena photo ya garçon oh babotana nene ya seke na loba ba nene ya bana bango ba filmoko bon na éviter terme à moni ni nakoloba parce que na kikilo ya sala ka kimapeka olingo simba ta loketo ko simba ngate fiere bele nga e bank singa mo muke elo nga bank singa mo muke ken tant na moni photo na ya garçon les garçons en question na moni photo ya Stefano mwana nene ya ser na biso obi na moni batik na ba ressemblance na bangi quel casting so que ça est vrai. Alors, ce que c'est vrai, c'est que on a qu'un mot de garçon à commenter. Non, ce que ça vrai na aucun mois, ndenge ya mambo alobaka na senga nene na Dubai. To faisait chambre moko aboya na Chine. Na Mwanda. To za bango ba to kena nzela mona Lexis illégal. Ezaki tourner ya Lexis, biso bena ya na sala bano sala na Lexis. Ngape na zaki invité. Siko yan betaki batour chef vedede à Caraport mais na place ya garçon na soki ezalaki ata Yann Mambo bato ngai ebima mwa kilo Yann Mambo kutu na félicité Eric Mandala autokabela ye ngai boyi nanga te Yann na auto zwa pe jipi na ye en tout cas obi mutu amta nini non to boyi na biso te to boyi te mais par rapport insister ozo boya garçon les garçons en question te nazo boya ete dene ya lobaka abotana mutu moko ya mbongo mutu moko ya mbongo ebele parce que il faut yeba mbuta nene azotangisa mwana na école ya par trimestre $5,000 so botana garçon moko aza pauvre eloko wana ekamusa siko bat $5,000 pas par année $5,000 ils sont les bons so trimestre toni wana rappelle ni mec va foutre à 5,000 kuna c'est garçon aza braquer garçon so ça n'a rien donc fout à 5,000 pour le monde c'est que ça la braquer non école moi na donné à tangaka eza école à $5,000 mais félicitations à Néné c'est qu'elle s'en sort bien alors mais ba tchara na c'est ba bouma Valdi parce que niveau comme ko kendela comme le roi et là on va étaler na panneau alors comment ça la bien de tous les côtés donc na moi ba respect ou ba to ba pesa bango et comment désorienter débat quoi donc comment que malade comment ba joueur ba to kuna kati oh mari de loi on a kuna Chancel Mbemba koti na makambo étalie ata mutuna makolote lolo pa koti na makambo mo bo étalie te c'est bon soki Noëlla Madinga bima mso na lolo toyebi aza parmi ba grand joueur ya mboka na biso ya mobali moko pe ya masekite
Lolo aza beau garçon. Donc combien de dévoiler bato babima na bango. Yepe kuna zo bimso Chancel Mbemba. Soki pe Chancel Mbemba bima neneya. Chancel Mbemba za joueur pe ya mokete. Donc bon peza. Donc batika ba biloko wana batika kota ba joueur bato. Nene a bengue femme de nuit ya Chancel Mbemba. Yepe kuna bengue femme de nuit ya Lolo. Kuna bandaki ubenga mninga femme de nuit. Ah, good. Ala monito totika dossier pardon s'il te plaît. Eza bande ko na biso to leka. En tout cas, merci Ken Pen. En tout cas, bana poto obenga nga to équipe ko lobela moi dossier muke na ebike suka solution et au moins après ça la famille to ara ba congolais même mbutalika. Ben oui, c'est la famille. Balukaka ba boma moto parce que niveau kendeli na ba bilo mso botama ko endurcir dossier. Et au sala mabe alors tous les deux côtés ba koma ba coupable. Et ça la côté Noël et ça la côté Néné. Donc ba yeba mambazo sala. Merci Mouta pesa Ken Pen micro. Ouais. Ken Pen l'artiste musicien Kofi Olomide l'infatigable Kofi Olomide micro qui tout le monde qui bona bangi ou apelagi récipient ya président de Centrafrique après ko komana na Kinshasa tout le monde qui sous lobby face ya ndeko na biso ambassadeur ya Nigeria o wapi lelo pe Kofi Olomide akeli sous Nigeria na ebité Kofi Olomide azope maté malgré makaboni stoyibi azanango na ebité commentaire mukie. Non, commentaire ezalaka Kofi aza vie moko il faut encourager. Moni lelo Kofi par rapport à la polémique aux artistes et musiciens ba sala biso to senga ba artistes et musiciens botika polémique tout le monde ande ba déplacement net ndenge Kofi azosala si lelo aza na pays boy ba bengisie lobi ake na pays boy bengisie nga eloko lekela nga na Congo na biso to tikali net na ba leader mi baleka o ba bouger trop fali na Kofi Olomide en tout cas Kofi azosala na génération nyo surtout ya musique ndenge zoya Kofi azosala tous les jours na mouvement. En tout cas, ça fait encourager parce que na minute où tu es à Masolo, Kofi a déjà na kati ya Nigeria. Tu évites ceux qui signer un contrat sika, tu évites eza invitation à nini ba bengisi tu ebina noté. En tout cas, Kofi a vraiment artiste et mort vraiment ya félicité. Quand il bientôt qu'il pas tous on pas sur le tout ça la bon, et polémique on est salarié nourrir musique surtout en ce qui concerne la concurrence. Il y a Verter, il y a marketing, il y a entreprise, il y a Marambunion, il y a bon business quoi. Quand il y a surtout la lelo oyo apport il y a famille quartier la tena apport il y a Wenge. C'est pour ça moi analyse comparative. Bon on se dit ba chama na terrain. Bana nyolo ba ke bana ba prouesse et belé koleka baninga sur le plan actualité. Bon, sur le plan actualité, on a ressorti ça à Wenge, on a ressorti ça à quartier latin. On a toute une question parce que il y a une réponse. Bateau ba la biso pe bazana ba réponse. On est déjà vitesse sur fallait memi makambo. Donc les vitesse moko boko comparer jamais ba na quartier latin na ba na Wenge parce que les artistes moko te lelo na Congo na biso voire même na Linzaka ya succès fallait. Donc il fallait déjà ça honneur ya quartier latin, fallait déjà ana mwana moko te wa uta Wenge o te comparer lelo na fallait parce que comparaison ngo et que ça la comparaison locale parce que lelo to mona ndeko na biso héritier wa ta zobeta mais oran wana ya succès ya okanga soit Afrique soit ya okanga monde héritier na comité mais héritier félicitations parce que ceux qui to longoli pena fallait to mona héritier za moi sima mais héritier quand même félicitations mais quartier la télé qui kaka sur la question de pour aller Ken Pen c'est le constat on ça n'engage que moi so ba doit condamner un peu taliban kaka na moni c'est comme si Wenge ba lembisi moi moké pour so tali le devier vena absolument tourner na papa chéri na hôtel la Kofi Olomide c'est comme si ba tourner Kofi Olomide zo bouger abeta na ba frère côté na Kofi abeta bango pena fimbo makasi abeta bango pena fimbo bango moko baza vraiment conscient que bazo vraiment fimbo whisky ya donc bango ba conscient que côté wana vraiment Kofi par rapport à âge nae au moins par rapport à âge ya Jibena Wera na âge ya Kofi bato il fallait ba bouger makasi ngaza la Jibena Wera mais Kofi Olomide so azo bouger trop yango moni musique peut sengaka rosa artiste musicien za leader a munene classe peut za la important na maramba ki leadership
Non, excusez pas le dire. Excusez. Vous lobez la marque d'intelligence. Vous avez oué que votre maillot va trop. Basali na bango lobby boy. Kozala leader côté na pesa bien na sens nini. Kofi Olomide déjà histoire papa mba abete la kabiso. Azwaka jeune moko boye étudiant. Jeune moko étudiant na poto. Kofi azam parmi bato batangi classe na poto. Déjà bano batanga classe na poto na ba école na poto. Okuta na msusu na bandeko ebele ya Afrique bosangani bao ya ba Mali côté ya ba Côte d'Ivoire boy Kofi amsu peut-être akenda na ndenga musique bamsu peut-être ba bima pe ba ministre bamsu ba koma ba président donc Kofi aza camarade ya ba konzi ebele ya Afrique parce que azwa temps ya kotanga na bango na ba poto eza net héritier Watanabe pe azaka na avantage par rapport ya ba collègue ni antique ozoneti ministre na sa communication Patrick Muyaya aza mwana classe avec héritier. Lelo héritier ba collègue ne belé à classe IP ba zozo pe ba poste awa. Vous comprenez? Donc na loba na sens ya kochola batumsuse na loba na sens que avantage ya kotanga pe na poto ezalaka bien parce que na poto ba collègue na yo bano batanga mingi na poto bangonde ba ya ko diriger Afrique. Donc Kofi Olomide azobima trop na Afrique parce que soko tali bien bakonze belé ya Afrique baza ba camarade na ye batanga tanga na bango pe na bapoto wana. Yango ba chance ba soule ka okape bazu lelo kotanga libanda mboka. Oui, ba soule ka oka lelo kotanga libanda mboka ba chance zo sourire. Donc eza na ndenga mabete na ndenga ochola batute eza na sensi wana nde na zolobela. Da ba jibe na ba wera pe soki batanga ki na poto, soki ezala ba kikuti na bakana ngate. Peut-être pe amso bazo benga matro na ba Afrique ndé Kofi azo. Bon, ezaka pour compléter Ken, déjà nga mon mutalika suné naza, soki déjà ba collègue na ya classe. Naza na 4 camarades ministres baza ba collègue na classe, naza na ba banquier, naza na ba ambassadeur baza ba collègue na classe, naza na ba journaliste ouais influence, ba master na donc il ngolo ba JB baza na ngoya kosakana te na ba wera na ba Blaise parce que ba Blaise na ba JB batanga basala pe makambo na mboko ba yebike ba bentelo de ba na ngolo ba Ken a généraliser kaka que kotanga eza malamu tango sala donc maintenant on sa discipline mo boye ba biso tanga na mon école primaire ako se retrouver les loba voilà donc hérité patanga awa ministre na biso tanga awa bato belé donc na peska exemple na ngapona kolobake bato nyonso na kocha en général kotanga ezalaka malamu parce que okuta na ba collègue na yo excellent na discipline musu ba misupe ba kutani na makambo mususu e mati bango donc ça en général même yo peken ozana bato tanga na bango ba misu ba excellent artiste mboka pa ozana camarade ya président wana kutu toke na biso musika ya président wapi yaza camarade artiste mboka za camarade ya président lobota wana obebi siliki kaka artiste mboka mais Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basali ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé alors na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate lelo na Congo na biso artiste pena ke ba président ke ba changer na ba numéro ba benga na koleka Kofi azate na mboko
wana ata tie makelele ata toflate oyo sanga artiste mboka ami pe na président na langue nini basola na président totika makelele tika na Sabino Kewer ensemble phénomène Igo de la Forêt a Robert bon mo bangé na concert mo le 27 novembre kuna les États-Unis précisément na Dallas et sika puis nganda vie de ondem de Goyambaye un concert il y a $100 pour na VIP pe $40 pour na billet ordinaire ken piena commentaire na yo non commentaire ezalaka ngana osenga bandeko na biso ya États-Unis na pesa na féliciter bango nanu parce que kuna ba comprena copie que artiste musicien liaka era azobeta ba production on comprend ezate que bango bazana ki mutema mabete o ekota na Europe ya ko bloquer bandeko misala ba artiste musicien pe bana ba famille bana ba famille bazape na ba problème ba difficulté ba mbongo. Donc félicitations à Wera soki abeti vraiment terrain wana ko fungwama to monaki pe bina filé par le baki kala mingi te ye pa ozala ba côté wana en tout cas tozo soutenir concert ya Wera ngana osenga bandeko na biso États-Unis vraiment bo manifester vraiment bo somba ba billet boya Wera sala pena plein mboka ezala teka soki Europe ba bloquer nde musique ekufi non États-Unis pesa continent monene et ça la biso bien soki Wera beti wana. Merci Moudalikasu. Ouais en tout cas lokuta mabenga naza pour yango et puis na sepela ndenge vena psa obeta le 27 novembre oyo na kata Dallas na Texas. En tout cas plaisir à trop parce que ça fait un bon bout de temps tout le monde maison mère te libanda ya continent quoi. Donc en fait bagenda ki Asie mais qui est un continent américain ou bien continent européen, tout ce que le monde a maison mère il y a beaucoup d'années et au ça la plaisir à trop. Na mona qui Clarisse Bonamarouch a commis un coup de tiner un poster aux États-Unis a confirmé que non buta en tout cas le kuta mabe nazo confirmé au pena que bateau ba betsa Wera to solana ba bien ba confirmé pena que Wera semaine prochaine aux États-Unis. Bon na mona be vidéo mo ke uta o le ka mikolo to le kana ndaku Wera son mampata lambi mikungu a c'est que ça vient et puis ba piroger pe bazala ki ona na Sarah Sola utaki Suisse na mona pe na mère azolo bazo confirmer que États-Unis ali Sarah ko kimate boy lo uti déjà Suisse ça li bien donc c'est que boy na monika ba pimel piroger voyage netra ndenge ba akena ki Qatar zelanano alinga lo banelonga ko lemba mais a chemo renfort temer ngana supportera nga tana kete mais des ans on kufelité malinga lela mais souci mais agazo sala net linga lela te donc en tout cas maison mère sur ba bête ça la bien et puis est-ce que la na Dallas te parce que na dit que ba la très sollicité sur ba bête Dallas et ça presque ba étanion sur ba congolais ba zo no betara donc bonne chance à maison mère bonne chance à présent et que ne malam en tout cas na ebi que ba vena so ba Claude Tembe ba bikonza Louvière ba déplacer ba au États-Unis pour ba vivre des événements donc Jean-David Kambote ou Tarozangelo wa bongote donc vena so plein succès et puis merci parce que après nenge Zénith Terata qui ba toi comme na ba doute trop pour à venir à maison mère et ils ont confirmé que maison mère reste maison mère que OK ça va événement OK ça va tourner OK ça va déplacement donc plein succès. En tout cas, merci Moudalika sur Ken Piena. Tout le monde bon la chanson Nzoto ya Fali Poupa l'empereur 4K et aussi qu'on totalisé bon 2 millions de vues dans 6 jours. N'avez pas de commentaires non pour na Warrior. Ouais, commentaire Ezaraka. En tout cas, félicitations à Fali Poupa parce que 6 jours déjà 2 millions. 2 millions ils a déjà ébélé. Donc comment il est là Fali ngai lo na sepeli parce que ils sont journaliste moko sel yango makelele mais nzembo ya na ampleur ya blagité surtout les banda mboko zwineti awa donc ampleur ya blagité yango Fali Poupa lobaka journaliste alobelanga te ngana osala nanga succès donc a prouvé biso eloko wana vraiment en tout cas c'est Poli Lumumba RDC Monde vieux Luiso Mbata balobi en tout cas Fali libanda blagité en tout cas force et artiste senga bongo abimisi eloko bato batie na bango batie makelele te mais au senti pene eloko e frappé donc là c'est que force ya Fali et senga raté bato moko ke baye balobeli Fali nde sala Fali aza déjà force pena micréa pena force. En tout cas, merci Moudalikasu. Actuellement, l'artiste musicien Fali Poupa a séjourné dans la capitale Bamakoise. Si Kapé Robeta Mobangina, concert Mokolo Alomi, n'a été commentaire dans Mouki. Bamakoise? Oui. Ah, ok, félicitations, Vardi.
nga on a gena Bamako mais na yebi komba ba bita Bamako te Bamako na yebi ka ba malien mais Bamako OK en tout cas félicitations il faut féliciter non mais fallait déjà nous autres déjà rien que ba challenge là ça déjà que réussite tes alliés mon est lo quoi bien nde ba lobake milinga okobomba ngote donc d'abord nous autres ya fallait comment on a déjà extrait à studio ce qui peut à concert auto bana yo kawana ke bato ba mo bina ngonde ngwana et la banda la ça déjà que tant nzembo ya mo ezoya et vous en a niveau mo boy effectivement tout le monde donc Mali ya botika na déranger s'il vous plaît écoute donc ce qui total pena bien ba tourner au fallait au salazo méritant parce que succès zanango na place zanango na classement ya ba musicien ndenge bazo émerger lelo azo mériter tourner na yebi ke ba page musu ba comment c'est quand même ba musicien fali que non to yoka ki calendrier boza so na ba date boye mais boza na kin entre temps baton bazo publier ba yebite que producteur jamais ko beng so orchestre un mois avant ou 2 semaines avant ba benga orchestre 2 jours avant 3 jours au maximum sur les amours belé avant comme ça ba musicien ba komi ba sali tour média ba sali conférence de presse ba osala et puis concert et betami le falazo beta lelo le 19 na lobby le 20 Sidiki Diabaté a publié na ba page na et tout kazo soutenir à 100% Fally Ipupa na bi que présent 12 roi 12 prêtre ya mboka wana donc grand prêtre donc nde to mona ba beda show ba Eric Mandala nde to mona ba bossa wa donc roi 12 ayamba Fally pe officiellement il est pas soutenir événement ya Fally donc ngana zo kamwate parce que calendrier no ebimaki za ba mboka kutu oh déjà Fally beta déjà à part peut-être Tchad azozonga sous peut-être après beaucoup d'années mais en tout cas Mali Tchad ba mboka wana tout déjà nan ko kamwate tout le monde a calendrier no kamwelote parce que position Fally za on a hit nama solo azo sala na ndenga zo fonctionner il mérite ça so écoute ezala ki bongo tende to kamo que comment mdo sala mamba boye a mérité ba calendrier boyete donc félicitations à l'artiste merci Ken Bengo Baksani Valdi na ngina baksaka boye lobi na lala ina mawa pena makasi ndeko na biso artiste auto benga Jésus boye bibino moko ke azwaka balle perdu nini babenga nani mobikisi nini ya mwa bali fanda na nzoto akendaki vraiment Fredicide basali opération balongola mbuma na bal basali pe opération très bien mais ba docteur ba moni balango efanda na kati ya musisa ba bien en tout cas soki balobi ba pasola ka musisa na akufa automatiquement donc baza obligé ya kotika batiki ka balango place parce que ba soki balongoli yango place za akokufa donc salinga vraiment pasi makasi en tout cas na senga ndeko nanga vraiment mobikisi soko zolanda biso place oza na ebite to zonde nini faut osambela pena nzambe ya solo parce que ça risque grave pena grave parce que déjà na musisa kingo moyen nous pas comme à niveau donc des arrêts quitté nzamba sunga zu moyen comme sous basali pena opération mais balango longwete dans ndenga zana balobi fafanda nango bongo tiliwa dans un risque à marambo belé risque marambo belé na kati bon Afrique du Sud ba comme peut évoluer ma casse na médecine na intervention chirurgicale ndenge za na ba poto wana mnamda kosote Afrique du Sud ba za développer ma casse na marambo santé alors so moni bongo donc il faut faire bon na habiter mais ce qu'ils ont demandé de copier yamba nzambe ya solo pe na so yamba nzambe na aventure ayamba pe na nzamba solo parce que na étape onde batala ka pe na munena nzambe bon étape tout hein parce que on respire on doit déjà louer Dieu on loue Dieu parce que on respire gratuitement talande to vivre grâce à Dieu mais yé pe na so la distraction tika Valdi Obi ke waneza na vivre na libende mo bwe na kati ya musisano anzoto pe akingo lisusu en plus. Ko sala cancer. Ko sala kanga eloko siko na ngina loba ngwana ko sala pe cancer. Dan ndeko na biso mobikisi fo aluka nzambe. Soki an église a bien ta ya to memaye pena. Pas prophète asambela pena nzambe a solo parce que azana situation moko vraiment grave. Surtout ndenge ba touchaki malgré ba eza ya pasi e salinga mawa fo.
Merci Ken. En tout cas, bana poto bana mukimba cuisine ezaki na bilei et belé au sakaté, il y avait plein de matières, il y a relobé la main en partant d'une pyramide inversée, to me ko trier mi surtout bomba na ndam wata na congélateur pour ba si ezaki belé mais très six kana oyo. Mutalika suna habité Burna Boy wana zo coincer. Makaso Barna Boy. Barna Boy. Arobeta sous le 17 novembre d'accord. Le 17 décembre. On dépend des mesures. Le 17 décembre. On a Congolais au Corona, Covid. Mais ils ont bêta kaka bêta qui déjà non mais ça va maramba ba Congolais té. Ba Congolais certes tous a peu menacés par phénomène combattant mais le kuta mabe sokoza déterminé au bêta. Et ça na ba raison peut-être batami au ba ndeko na biso ba Congolais ba nosaki ba grands événements et ratés parce que kota la sous nani Nino aza français oui mais c'est aza pe moi na so Congo parce que ba kumi sakaye congolais pe ba tcha pe ba drapeau Congo pe men na bango Nino azobeta double accord hôtel arena donc double Bercy tembuta pardon azobeta ngona décembre ba raison belé yaki ma situation sanitaire que ba nilé pour la Covid biso beto lobaki parce que des raisons qui étaient avancées c'est ça mais biso nyonso peut te comprendre est-ce que bi na net na ba allemand non 5e vague comme déjà menacé. Alors, il fallait obéir dans le mois de juin, le 2022. Il y a un total, est-ce que Tito comme avril, mai kuna, et que lemba, toi vous allez neza. Parce que Mikole uto leka, mamba couronné, beta qui vient ma case. Presque l'événement tout banulaki, misuba reportaki. Alors, les lots ba autoriser l'événement comme beta. Mais alors, qu'est-ce qui empêche les uns et ça autorise les autres? Et là, on a des fois qu'on tape dans la profondeur. Oui, bah ben information. Mais ce qui est vrai, Barnabo il est 17 décembre, à Zozon à l'issue sur l'accord hôtel à Arena dans la Bercy. Bah bien vous te comme là qui a aussi l'attention. Et puis Nino, on a double date. Il y a Bercy on a la décembre. Bah bien et comme presque aussi là. Et puis Barnaboy année prochaine on a You Arena. Donc, et comme Mawado a bête à Congolais ma conférence. Merci Ken Piana. Papa firmé ma tote, maman il guette tout le tala gibiso na papa mère. Na pesa na ngaba mbote. Na tika na ngabi no. Bakuna barabo idea. Te, nga na pesa ngaba mbote parce que to comme na suka vraiment. En tout cas, Sœur Angèle Moussoili Makizembe na pesa ba mbote Koko Arafat. Lipasa bambongo na Jobu mutaleki vraiment batutu na mbongo lipasa bambongo. Vient na Jimmy Belau, millionnaire. Vient à Jimmy Bela ou Yoyebi, vient le Zombata, Serre Polé, Lumumba, Adel Jorobago Danger, Prince Yaweli. En tout cas, merci Valdi Tamboué. Ngati Kevin plateau. En tout cas, merci, merci na maman ici Mangala Watika Rabiso na boss Apache Moupe pour pas Hervé Malenga. Papa français na Anisi tout l'américaine, vous avez belé Kouloutou na Pichumbo Boyo na Ebisako de tout le temps et de toutes les heures. Tu resteras toujours gravé, hein? Comme imo pectore donc au fond du cœur na pesio mbote sikozali kulutu nanga pichumbombo ali no mokemo London kulutu na pesio mbote Elodie Lipasa babi konzape gérer petit frère quoi Elodie Lipasa na pesio mbote sikozwami Pablo Kitambala na robosa na te maison Kitams mutalika suna sisi na yo. Bon moi je félicite Roga parce qu'auto a trophée na primu de 2021 en Côte d'Ivoire. Azu Trophée a prix spécial pour la contribution à la valorisation de l'art et des industries créatives. Donc félicitations à Roga Boko Kopenezo Pesabaz. D'ailleurs, vous êtes en plein tournée. Le 4 décembre, vous allez à Kina en concert privé. Donc, vous allez à Kin et vous allez vraiment bien. En tout cas, viens à tous pépélés en béton, le moté Mama Emily Nzemba. Ma question va trop. Jean-David qui a moté Mogonzagoua Kola, Clarisse Tangamouye moté Maguilen Nantebe, Maman Evers Bell, Nabo Sanité Papi Chochamala, notre présent, Ouragan, Bijou Pirate, Napessé Bambota Trop, et puis Big Ansumbo, les prophètes de la SAP, Napessé Bambota Trop, Big Ansumbo, Luciana de Mingongo, à Embelanzem Gito, qu'on a combat à Hotel Club Center, Big Ansumbo, à Luanda. Et puis Rivenkono, le pape de la SAP, le 27 déjà, Awa, sorti à lauréat. Donc, tous les on a mis balé, puis Mausolée, février déjà, inauguré à Niarkos. Donc, merci à tout le monde qui nous a suivis. C'est tout le monde qui nous a suivis. Donc, on est content. Jidi Toumba Compressor, bon séjour à Kinshasa. Toujours. Merci Valdi, on est ensemble.
Merci à assistance Yayemoko. Kevin Nkoyi Babi chauffeur Android. Chauffeur merci Android. pena whisky Wishia Zarbon na régie finale. Merci à Baïnyo sur besoin qui vraiment Libakou et autant la en tout cas vous s'abonner massivement et merci na Bayo Bazali Kotika Biso c'est ici vraiment que je rabaisse le rideau de la porte de notre plateau en tout cas merci. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a un mot donc malgré que le bien. Ah bon? J'ai des livres mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.